Boutique bijoux d'or Mossi Elengi. Boutique bijoux d'or Mossi. Voilà, poulet riche. Boutique bijoux d'or Mossi. Boss, voilà, poulet riche. Boutique bijoux d'or. Boutique bijoux d'or Mossi Elengi. Comment il répond? Osana Selembao, Osana Bumbu, Osana Makala, Osana Changu. Au comprendre, Osika transport mon transport, il y a Victoire Gambela. Dans le bien Victoire Gambela. Référence à Bongolo. Si vous voyez dans Bongolo, bah, Malama Otuni Avenue Irebo Zawapi. Bah, la question Avenue Irebo, numéro A37. On a Okuta Flat Hotel Bidor. Bon, vous avez la page Facebook. Eh, page Facebook, WhatsApp, Viber, Zander, Nini. Donc, dis-toi, Tina Zander, Tina Google, Bidor TV, na boutique, Bidor, na chaîne, Banini, Eza, na YouTube, Ezali. Oh, Aza gérante na biso, Aza gérant na biso. Numéro na biso à téléphone, Ezali, jamais Kozanga. Numéro à téléphone, 10 243 84 23 81 486. Soko bendi biso kozwa na air nyonso parce que tozali libre na WhatsApp pe tozali. Bandela mosusu. Soki obengi biso okozwa biso na air nyonso parce que WhatsApp pe tozali. Vous allez bien? Est-ce que c'est vrai? Et puis, quand on a comme on va faire dans une état à continuer na live. Azana eka ko loba batama boma situ na mboko tozana bango mibale mwasi na mibale bafana na hotel da batama boma batma na internet oyeta ko loba te na zone eloko boye na osala net biso sala makamba fondation de royaume et ça na biso bien nga za tenter yo ofanda na loba ba via bato. Si vous avez bazana bango tina bazana vite bana mbongo te bana elo te batonga te ba mona internet nde makambo ya na ba erreur internet obiso sana ngosoki ya combien des années passées ezana suna makambo tenga pe maminge nde na fandi boy penza balobi de royaume penza nde na ba de royaume na fana rapona yo beta disola mwa mbali mo boy mutu sala rate mwa mwasi mo mutu sala rate baza compatible ba omi bali na niveau mwa mukiete kaka mwa penza siko bozwani na ntongo yeli mamingeni polo fuati yo ka soniko esopa ko babanga ko te tozongisa ko te pona boya okitane na niveau na bino. Moi, ben niveau na bino bozarana ngama mina oke okita ngote ngama mina kota ka makamuso ba fingi nene muso bana o bazana problème handicap nga wana omona nga meka mutu mo ayego swana ka lo baka dinga baswana bachaika ngasiko bino ko swana kana na ba mibala ya basenzi ba fia basenzi ya ba basse classe o ba uta ba kisenso o ba uta kota ba makala oui ba commune wana za ba commune mo rekile le londe bosana mo effort. Bokoma oya mwa poto ya système à cascade ou bien moi c'est bengisi likona ngo otira na kama mwana makana neti ngape babenga nga mwana baumbu o basheba kuluna biso sto tozaka na centre ville to abana centre ville bokesenyeza ali ngasko ba mibali wa basenzi wana bayaka na internet koloba n'importe quoi mibali salite ozolobo ozobwaka basoyi o déconner kotisa bana batna ba désordre na ba futilité buzoba yo mama mukolo boyo ko quand même pas opesa éducation na mwana no po yo moko ba éduka otenga tanga na école masamba depuis maternelle si secondaire e bokesineza na mwana mutambongo chetembe tokeki chasa na lekisio chebiso awa chez mama lekina awa mama kolutanga awa tata mosanga zali awa comprendre ba délire internet on a ya kezandi mamnanga te
donc on occupe aux ala pembe na bateau bazana ba délire ba buzo ba anate et puis nga mutasomba nga na mbongo te comprendre nga za mwana Augustin Chilumba musanga chez nous il y a des docteurs il y a des médecins il y a des assistants sociaux likona ngo je suis ngeni buni moi ni chat généreuse nga bagumba melanga nazala reine du trône oui donc moi respect quoi moi respect comprendre moi briefing à respect briefing après sur un briefing pour nga sala te o net barando o premier soin o yelo caleçon za caleçon te no yelo cola za na cola te o yo mama bagege o mwana na solo like non moi nda moi respect ça va bien ba discussion ya ba téléphone ba discussion ba internet eza délire nanga te quoi ya délire nanga te ngalinga ba mo minene siko pona continuer na chemin makoma minene pona zana na ba déchet mo pembeni nango ba ya ko ya ko traiter nganet na kacha réseaux sociaux ponga kolo ko traiter na zara kolo traitage na pesa ka ba tout antidotes mais tellement sikoyo bato na traitara na bango balinga suko mona ngandi na makambo ndengo na te dona pembeni na ba déjà pa pamba ya bato ba internet po bato kanisa internet ndeza vie siko ngana tuna bino depuis bokoma oyaka na internet ko ya ko lukaso banango ba osambisa bato na sele ka ya osambisa po bato ba sela nga ba video y compris na yo boza bata liste moko ba déchet sima mkongo nanga singa te me ba bote ba tala bino te ba solo la bino te moi minimum à risque comprendre pour tous araba master te on n'est pas des potes tous araba potes te to yeba na kinde to leki mwanzela mais tous araba potes te moi minimum à respect pour ba traiter on a respect li respecter donc on linga te to commodela likona ngo shinga ngana zwana muyibe mubale muyibi te mbala muyibi pa nga penza zara ta ozala pete comprendre mbala muyibi ezate yo simona mbala sombera mwasi lupango munene na kishasa za muyibi wala kuta osala ngonde mutelo sala ngo bien te babi ya suka mashamukana na ngasia bazwiwa pikwetu balu bakadika jimini ala de mulu vanta pona sola na bino ya mona dezo kansanga za na masa na bino na masa na bino tena za na niveau na bino te ngala mwasa mutambongo na mambongo na leki bino nyoso tu ba bintie kwa na papa bana boloba ya Rotterdam na tu koza elote bito na poussa au pembe na nga yo ndo komsanga niveau na osala net ka ko yaka ka net okitsa keba oswana na mwasi siko swana na mwasi za mabe makasho ozo maloba te poso ye na kaleson na lakiso kaleson o ye na soutien na lakiso soutien ye na permis na bambwa ya bambula na bambula moi minimum à respect na sona bandio lakisa mutu musi apeke ke mabe tabanga muto ate koto finga na déconnement nga moko kokolo na wana créer yango na muna salango comprendre ko ya na bajete so na ya te zande ba yandro na ba lingande te me nga banga muto te net be espèce lo kwa ba makonde muto yo tene me angolo ba makonde makonda boma libana nga probino bo sali association lo kwa boyo kana yonde batina yo lingawa ozela ni obinsa mutala eti de l'obim satendeni oyaka mission osulisi mission na nzela andoki osala ngonde na bagitation ndenge wana obwaka baswe de gauche à droite bera bagitation bon moi mbala azalaka agité te moi mbala azalaka posé batakotadama na yebi te badiambo bomelaka kuna bien borespiraka basi na mibali wana mitu esala te wana yebi te niveau adiamba wana nde mutu esalaka bino bagitation na maloba ebele bongo ozomultipliaka bamaloba mamboloba eyebana te kaka moyibi ya mbisi moyibi ya mbisi oyaya bana explication quand on explication na câble explication peut-être banda on tire le to décortiquer mon po qui sont le singi touche mais ben kolo na balingi te quand explication na makas
Mais na tellement na temps ya bato maboma rote ya dame te ba moi simona ba moi mbali mo ba bela kamitu ba silauka donc ba agitation aza posé te et vous comprendre te oh bato ndeni ni comment na sala pona ye ba na bango et mo zo luko pesa moi mutu moi éducation moi encadrement comprendre que vie que nde bongo te ba sola bongo te vie senga mwana mobali faut avoir moi charisme moi posé et senga mwana mobali lobaka te il faut yebaka siko moto oyo ozalaka pembeni na ye azalaka grande dame azalaka grande dame mo niveau mona na motaka nde débordele oyeba su teke moto aza pe atia o pembeni na azalaka grande dame aza genre babitie ko obima bima bota na bango te nga te siko rêve basali nete comme en réalité siko bandi osali nete obungaka kobungaka te ezalaka na droit chemin kobunga te po bino bato kotoda mitu esalaka te na basi na mibali ndenge moko bato ba désordre sur la diamba kuyu so saka to esilisa bino mwa mayele kwa bopatapata tala agitation te fozala na charisme mpo ngai nalingama mwa minene sikona okozala makambo minene te so na basenzi pembeni nango ofandaka babambe mokonzi moko abengo kaka kuna ntambo moko bengo kuna garçon moko charisme otindelo ka video oh suma comme nini de quoi on parle là-bas na minute non je le connais pas oh mais tu es sûr je t'ai vu avec non c'est pas lui je crois que c'est son jumeau ou bien il se ressemble bah c'est pas wangana non je connais pas. Mais on parle de ton nom. Ben, tu connais les gens des réseaux sociaux, ils ont des problèmes dans leur tête, dans leur cerveau ne marche pas bien. C'est pourquoi ils ciblent tout le temps les filles avec le charisme et l'esprit, les filles avec un grand esprit, quoi. Comme nous. Oui, je les connais pas. Mais je connais pas. Ah, ok, je suis désolée, ma mère derrière, chérie. C'est pas grave. Tu peux confondre, ça arrive. Tu vois, même les gens, ils citent les noms de gauche à droite, ils font des vidéos, les gens sont des menteurs. Je peux donner même le rapport de Kofi Olomide, tu vois. Oui. Yambija boy. Yambiji. Oh, mbiji te. Mbiji. Yambiji. Mbiji. Yaya, mbiji so yebi mbiji te botu na kingasa na suka mbiji. Yaya mbiji aboye. Soba bingaro, Madame Geni, c'est vous? Oui, bonjour. C'est moi. Ngas qu'on a natia comme on a kani Geni. Ah, ok. Je vis des vidéos ici. Je ne connais pas. Tu es sûre, madame? Non. La personne, je ne connais pas, mais il y a des photos aussi qui circulent, toi, avec... Non, la faux ou bien le fou. Non, je ne connais pas. Ah non, je les connaissais depuis longtemps, mais il y a plus de problèmes, il n'y a plus de relations. On se voit même plus. Donc, je crois que c'est eux qui sont en train de faire des vidéos sur moi parce que tout le monde pouvait créer de buzz. Ah, il faut faire très attention avec vos entourages. Il ne faut pas être entouré avec des gens malades. Parce qu'aujourd'hui, les gens n'ont pas vraiment de respect, même aux vieux, même aux femmes. Ils n'ont même pas de respect, même aux gens qui leur dépassent dans la vie. Où ils ont des royaumes? Où ils ont des royaumes, mamingeni, Top te pate. Nga problème na ngande na zala simple. Yambiji aboye, yambiji. Oh, mbiji te, mbiji. Mbiji. Moi, je me connais tout droit à Kota. Mbiji, maman. Mbiji. Femme sans complexe. Mbiji. Mais nous avons trop simple, trop sympa, trop courtois. Nous avons orgueil. Mais lorsqu'on a compris la vie, c'est une faute à l'orgueil. Tant on a un niveau noté, Donc, tant on a un niveau noté. Et ça, t'es à quoi l'obara et maquiller l'internet. T'es toi un niveau mon côté. Donc, exactement ce que tu fais, tu coutani, tu meli, tu seki, tu betani matoi, tu betani matolo, bien tu yokani basolo ya minoko, ngelo bake yoko misaranga neti niveau no, ou bien yonde mutebi kolo. Nga swana na bana mibali te na ko encadré yo.
na swala rapena bato maboma te na ko recadrer yo na olakiso te biloko wana osala na sala ngo kala ebomelanga ba relation ebomelanga malibala oui nazaka mwasi libala likola zoba makonda ayako sela nga video na internet apota tata ya bana nanga buzoba pona kopesa tata ya bana nanga respect yango na tikaka libala nanga mobala boyanga te na tikaka po na lobanga na otika rando te fona continuer rando donc muto ayaka neti ayeko diminer tata ya bana nanga oleka te po tata ya bana nanga mukolo ase respectaka bo fungola matoyi na bino baoyoka bien po soki na zwaka neti bako tatone ba demini wana te anga fungola mbanga ta finga tata ya bana nanga te. Donc je n'en ai rien à foutre muto ayo lobango lingaka tata bana biyo nga linga tata bana ngate mais na ko yinaka na vite Ryan comme si yaka vient faut to sala des choses hein to sala pas des choses so manquer respect muto la kana ne mitaka la vous comprenez rama khutsa ya Kingaza sukamani mulaya Ryan stop faire yo popia ngakanda. Omani mulaya Ryan nanga na 22 ans. Jordi nanga na 24 ans, ko tsa 24 ans na 23 ans, ko tsa 24 ans. Omani tata na ba linga ba kota ba buzoba tout le temps. Azwanga Ryan bébé à 4 ans. Oyo kanga donc mutakoli selinga bana boye naba libala ne zaka na problème na bana ne bakola abana za na problème mutapote buzoba na kombo na ngate faut faire très attention pour la kombo tata bana na pia mututante mano sundola na bana mibale akipanga te kenga na mamina okyo souffrir animaka te mutu musoko okyo zwanga pa boko le nga bana bakola donc muto yo yana pembeni na nga panga zala de royaume za pour le santa mort c'est sacrifié panga na zala onaza pendant l'époque on a na bana mibale on a zwanga te oko zwanga te na répéter ngo mikonyo surtout donc mutu mo nda zwaka nga pa pesa nga stabilité na koma makasi na munoko na chaka lelo pona zaka faible abati muta koli sera ko lo mwana nga na 4 ans le na zona 22 ans nga na botala siko ya zwinga na bana na âge ni. Ce qui est demi, il y a un problème sur ce problème. Mais mouton, ça n'est plus de 12 ans, plus de ce qui combien d'années. Est-ce qu'on a même un internet na bouzobate? Il y a ton cola, ton cola, ton la distraction bouzobate. Ça veut dire que na linga kolobate na linga ko expliquer te. Pour boyine belé. Boyine belé mou kolo ko rien na 22 ans de kinga moulayi boy. Ba zoye na 4 ans. C'est pour ça la tembe bozana la sabino. Tokola maman. Tokola. Hier rien bébé 4 ans hein. Zela na balsa ni téléphone. Na moni buzobo e komi ko leka. Na fane penza nye. Kinga na suka tokei. Oh Ryan 4 ans, 4 ans et demi, jour anniversaire nae. Oh jour temps à côté 5 ans. Ryan y Nandanga bien. Parce que buzobo il faut si la toye ba osongo za na place no fana place no ko komisa mutu mbanda note na muto yozo lingo komisa lemba akoma mbanda na yende muta okyo finga yo poza aka ko pesa embote so kutani ne na barabara bokosa bato internet bokosa bato mboko te. Oh Ryan jour anniversaire no moni bien dolce gabanda na nzoto na Mex ba petit ba manda olata oh nyoso tu oh anniversaire ngate muna bimisa to lata bato nyoso tu super. Traiteur à Zouama, Ngaye, mutu to alata super, Ngaye, yo na vie Robert, hein? Ah, boniko, tope sana respect, Ngaye, yo mima, oh, nyoso tu, oh, yo nani azo sala, yo yako finga kabati na désordre, ye la batu maramba mabala fuati, nani asala mami po seka, po mami akoma na kimia, nani, hein? Totika, histoire à raconter ça, Totika babuzoba et que continuer te o ba vient na nyo soto ya Rotterdam o Bruno Kabila o nani ad ozana dodoli donc voilà quoi o ba vient nyo soto ya Rotterdam o nyoto bo mona o matnyo ba bwaka na Rotterdam balanda ya Santa
tu vois. Donc totika buzoba so muta lingi buzoba te donc yaka te neti yo yaka neti yo leki batu yo nde muto lobela batu muto lobela muto azate nga muto abokolela nga bana na opesa ke respect tanga bima na vie na nga na droit sola na bana na ya santa yewana nga yeyo ya santa yeyo mado batu nyoso tu bangwana voilà donc bazwanga mona na nga rayani na 4 ans ya santa yewana mado yeyo ya santa vie Robert ngai yeyo lisusu bazwanga bomwana topesa na respect topesa na pena respect avo finga mutu okalikile na ofingele nini po mutu alinga mutu amemela mutu kimia tokofandaka te tout temps kombwa mami na internet koya koluka kohumilie mami na likambu nini yo oza nani po koyelanga mpe nini so bapesa respect mi respecte eza te baobango te nga banga mutu te na pia respect mais mutu azwanga na bana na ngai atala nga yokanga soni te vi na ye kota mobulu azomerite na moma oyo azalaka na nga te afanda kimia azomerite kimia e mutu moko te awuti lobi akuta mutu moko apoza mutu asala mutu na marke na ye ayaka ntango midi mpo kofingaka kokosanga makambo kobimisa makambo bandeko ti wapi vi nini yango bato bakoki ofanda so nye te azwanga bomwana te tika bajwana nani kinga sana suka tika bajwana papamba na chancelo bazwanga bomwane bazwanga bomwane yawe bazwanga bomwana abatikala bomba te ko wanga na ngate o ba yaka obinse bino na internet ya mami yango te moi j'ai des archives moi j'ai été marié Mta yo finga yo mo libala wana libala batuna batu suba yo finga biso na internet yemo ga botama na 40e bureau yemo ga botama na mama nini oyo finga na muninga tout temps ko yesana ga basambla necho zoloba na mokili mezoloba na mokili te oyo mission de ya ko minimiser nga oyo mission de ya ko ridiculiser nga osala rassembler necho se plaindre te na fandi penda na nga moi je m'appelle Mami Ngeni te je m'appelle Ngenyi Bunyi moi ni Shai mamu généreuse kingala sala suka komela ba okombo na nga mon nom c'est Mami Ngeni wana boka toto bango na selon kilingala Ngenyi Bunyi elaksi mayele ebele. Moi, Nisha, Bakumisa, Elevakaye, je suis reine de chez moi. Moi, Nisha, maman généreuse. Quand abisso ben ngaka, maman généreuse, madame maman généreuse. Comme on a biso, descendance reine barène. Ezate ya ko fabriquer te na botami na kombo na koli nango. Ne be kol nde to benga na kaboye ba ko bengo na kombo ndenge ba prononcer ngo na mboka na bino te ba bengo kana kombo nde ba prononcer na lingala. Mutazo mérité kimia na bino ba tosala la ba analyse ya ba live ya ba vidéo bo sala makambo na ngate. Naza niveau ya bino ba fia YouTube te. Naza na niveau na bino te na liaka na YouTube te. Na benga ka mutaya ko lobela vie na ngate. Na yebi ko leka ko na yebi ko loba lokola bino na yebi ko expliquer lokola bino bande kwa YouTube na bande kwa ba Facebook mais na sala ka yango te parce que nazo garder privé na nga ezala mutu aza pembe na nga na tinda ke yo sela nga live te pour lober la vie privée na nga mutu na mutu aza na vie privée na ye na le passé na ye donc le passé na nga ite yo yela ka nga na télévision na yebi koloba nde kwa YouTube ya basi na mibali na yebi koloba net bino na yebi ko sala video net bino na yebi ko expliquer net bino na lingi kimia na limba problème te na zana posa ba scandale te chaque fois kombo na nga en plus bo cesse na kombo Paul Santa a camarade na bino te aza camarade pe ba tata na bino te
azape niveau batata na bino te ba makangu na bino ba botsa bino ba senzi wana te pour le centre encore mi pete na monoko na bino pone pona moto ayaka pembe na ngaya nango yo tele mapena pour le centre wana yo mwana moso sa vidéo na YouTube partout o kutena pour le centre anzela penda a tele mission aussi courage en solana pour le centre mais pour le centre on loba on kana facilité bo pour moto moko ya pour loba ko bomba pour le centre ya moto musu ko yeba kilomètre faut faire très attention yo kutena pour le centre no loba kande bo finge munene wana ndi muntu ambinga bongo munene wana na libumu wana okutamine pe oloba ayebi oloba obe ya mona tala mutu aloba azo finga pe otelebi nzambe soto yeba ka ba face kasha bato me otombola mutu wana te totika ba je ku encourager ba buzoba bazwanga bomwane moni yo mulayo mutaboko li ayebi tatane tayebi manute oche ya santa oche manoa ozwa ya santa azwa il a 4 ans aujourd'hui il a 22 ans faut faire attention to pesa sa respect ko to pesa sa valeur abima la vie nanga na linga kaza la l'aise asa tranquille mutu mususu ozo ko éviter ba problème mutu aza mwasi aza mama na sengi ba tata te na sengi na ba mama a comprendre que ndeko mwasi ti alinga te ba lobela tata ya bana na emi santu wana po azwanga bo mwana na bana pe ya miki baza miki na yebe loko te na comprendre l'autre na zeka na otatoni ni ba le kufi ba maîtriser yo donc ba maîtriser na nga mami déjà ne bon mona ande na zalaka likoli kona makasi ba maîtriser nga mami ba maîtriser nga na bana na ngami bale yaya soki tata na zalaka tele musu na kwa boko la bana te donc tant azalaka na vie na nga te les gens apotama na buzobe belé o esala pasi et détruire makamone belé le mususu pour na okyo yaka na on internet teza makam privé yana bana bima libela na kende pour so na linga libanda te nga na zunga na kana yi mais sante yo uti soki wapi de neya uti soki wapi de gauche à droite o ya kozwa opportunité ou bien audace courage ya koyaka ka pour ba Polo Santa non, moi minimum en respect. Ngana tonto zaka ki makangu to tika ko mekate do ko mekakate. Obokola nga bana te, okokala même pas. Manu bana luka ya santa te, manu aluka ya santa te tonto kabana ibe bosani ke yemu tapki mara Hollande. Mais yo na ko ki luka mutu. Yo na ya santa ngo chaka na munokolo kwa camarade no na ko kyo luka mutu yete yo ni ngalo ba yo pesa imbote to no ba viete boni ti orgueil ya pamba ko omoni pede na yo oh, ce matin, on va te faire bangoter, tata. Ils ont dit la ligne scandalité. Na ozongi sela kaika merci. Bana kutumi santo bazana santa bien. Tongo midi poko mwana sumbi abendi maite. Mwana subi abendi maite. Mwana yoka rate mwana solana tata. Mais oya lokota ngana bizangi. Cheba. An lokota nga. Mokile mwaka kanga lokota kanga koya na loyengete koya na ngote wana esimba te likambo na ngana yo eza ngana yo okyo yaka na internet to yo pota tata bana na ngai azalaka tata bana na ngai misatu te abenga kazaka tata bana na ngai 5 oyo néglige kana mona bana na ngai pamba oya ko fandela bana na ngai na internet mais kolo moko te santa ano bo finga atikala ofande la rien na Jordi internet à cette époque là ba Jordi na ba rien ba pota na maboti kapushi ya ole mo subi na se
Mais tu n'as jamais vu un qui est à place handicapé. On doit être beaucoup là-bas. Au coca, nous avons une mission. Nous avons une mission à personne là-bas. Au limba, au beaucoup là-bas. Bah fait tu peux boimbo qui ne boque peut être pour faire un montre à place nous Brian aujourd'hui article à bazate. Non que vous avez une gratitude. Donc arrêtez s'il vous plaît. Bande quoi YouTube. Bikamuna mami. Bolo barate bikamwa tata bana nanga bolo barate muto azana kilo onga mami na mema na vie akutani na mutu lokola Polo Santa cette époque la santa mbongo musique ni yembete bobo yete kande ngazana pe kaka ne bolo basila wana bonyaya ngani ngaza boye oya ngai na makampena ana lupango na nguma na matadi na ana de na kasavumu maka na soki to na pom matadi kuna 5 aya bon mon état en besoin vanité de vanité abo koma na passe tata na ya kufa mutaloko taka ya ka boko li enoko na ye leke mama na ye ya wasa na orgueil ndeko zane loko te molingo finga bato bazana mwata ndambo. Donc yo tikate. Je suis désolé. Na babuzoba na bino bokoto na makambo na internet. Nga mami na sona zala femme moko exemplaire. Malgré souffrance na zala na bana misbale ya mikie mais mutu moko azwa kanga akodi selibiso Jordi na Ryan na mulayo. Mais on a eu lobby, même pas 3 ans, même pas 5 ans. Combien de problèmes, mais bon, Moutou a fini dans plus de 15 ans. Moutou a fini dans plus de 12 ans, plus de 10 ans. Oh, il y a un bébé, mais combien de fois Bobéra mi connaît surtout mamie pour un ko yako finga rabana pour un ko yako lo ba makambo ba ni na internet pour un ko yako lo ba makambo bana basali ko bana bazongi sibwe pour na nini capacité à intelligence et sagesse ya mutu est tellement inférieure. Il y a des gens qui ne sont pas sages et croient d'entrer quand tu es en train de t'exprimer ou bien de parler, les gens comprennent directement que tu n'es pas intelligent, que tu es un tonneau vide, tu es bourrique. Tu ne fais que faire de bruit, tu parles beaucoup sans rien dire et tu te fais la honte toute seule. Et ta honte là, tu vas pas mettre ça sur moi. Ah non non non. Ah non 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 non. Ngape batanda bando tsala batu honte batu bebo boka kanga yana ngakuta boka kanga yenga ando benga ngamo sa soni so epe batu zo tonga nga place ça so ba yebite kaza yana ngabeti ne pe kara atiki ne pe batonga ngaba sasa ngamuko abete na ngalisolana na zolela abina kate ba voiture convoiture to yo kono zolo ba makambo sanité moi batu zo loba bazo finga bazo tonga bazo chola bino batama boma kuna na sali neti na yebi ote boyebi pasi niveau esalanga eza mutalibanda te makila na nga munoko masha mukana awanda wanga na nga ebongo siko okuta nazata masha mukana na ete ya mimumenu nete asala ba délire na ina kumbwa tata bato tato alokota nga na rayani oyo ya 4 ans tato ya zwanga na rayani oyo ya 4 ans ya 4 ans il y a 4 ans, oh, il y a qu'on souhaitait, oh, il y a qu'on supportait, te sera yeba ki ngai avant, mutu mususo ndi mangana bana na ngai ya bizenyo bo fingaka, il y a ninga ki azouate, ki nga sa suka kwa ninga tena finga oma kambwa saite, privé comme nini, tant azo finga bana mikonyo soto mona angote, combien il faut n'appeler ce rapport? Combien de camions tout privé? Il y a un privé. Il y a un internet pour le botan là, pour mettre ma bocoti. Pour beaucoup miser mutabi le bail, bien le bail. Dans un archive, dans un caleçon, dans un soutien, dans un bilama, dans un vidéo, dans un photo. Avant de finir à moutou, c'est pas vis photo, oh, ils allaient quitter, n'a pas bonne vidéo, ça, n'a pas tout balade, ma super au bazar. Avant de finga mutu, tala mutu ana wuta na muninga wapi. Awuta ne wapi. Awuta ne wapi. Na 4 ans. Lelo 22 ans yayako. Papa, Scott, Ryan, comment? Hein? De 4 ans. 4 ans. Oh, bon, mon bébé 4 ans. Lelo yo 22 ans. Bon, comptez, il a combien d'années? Bon, on a 4 ans, c'est 4 ans et demi à séparation. Bon, comptez combien d'années,
moi un peu du respect hein aza na bana na ye aza soki na ba mama ya bana na ye o azala na bango mabala ti lelo donc mbutu wana nazala makasi nango makonda yaka kaka boye atangi kombo ya mama ya bana ni wana po apelisa moto les mêmes tactiques donc batarote dans na sabino ba bato maboma makonda yaka na bima na yo na lala yo polo santa yo omoni mama ya bana no wana makamu no wana mamingeni ya bagege na lala na somela Egypt na lala na libomo mususu ya Rotterdam ba mi bale na sangisa ba ngo bomone ba video na pona ngana démarrer makonda ndeko na Clarisse Panza bimami tchana se libana makonde koma lelo mbutu likuwa makamu na bino tchana se basolanga na bango te mutu na ya makamu na ekoto mususu donc mutu moko azaka na ba problème kotanga ba komba ba problème na esi Clarisse tala la sabi mima pona nganga na camarade no wana za ya na ngande kona mbali okyoke na bango bongo te ozangisa sukinya poti lelo malgré bazanda moko mwasi ya moko atitombo kaka po buzobo ayaka poto na internet koke na bongo te mama basola ratena muto asaleli ba video wana eloko te osala ka ngo pete oyebi niveau kimi ezanga na ndako wana te loko naza mama naza mwasi natalika ni pasi ya mama Amida wana soki Dalida soki Aida soki nani mwasi makonda wana na bina ozongisa mabe na mabete nzamba bando bundela makaka po ngana ya pena finga so makonda bien yango monga nazongisa ba video ya makonda wana mais natalik ma mwasi wana na bia za pour rien makasi ole msunga na zana ngo ya remonter ya ba séparation na ben site le msu ya zana ngote na opese pasite yango monga na sikala o ya ofinga so makonda te donc mais muto abokole nga bana na oza ingratitude ay ko sala ni na busobo po banda ofinge banda kala lo barate o lo bana yibimbisi tana lokuta magali na marraine baza wana nani batu nyoto na sola bango bayebi atana bino ba fo compte boyebi soka za wana na yesa bino to sola maso musu to sola masola batu te ou bien ya ba privé te po ayo sele so ba live bondimi penga mami na ke yebse ba yibela ngambisi mutasongela nga lupango ma yibe ngambisi pourquoi oluka osambisa ko humilier mutu tina ndengwana aza mona ne mukolo aza déjà militaire na kati ya mboko azana bakoko ya bakoko soki 3 soki 4 koko osana kibombanda na mutu kuta kalikila kota linga ape tika oselo kimbombanda te ozana ape mbanda nete po kutanga na zala nga mona bana nanga epe de teni ti mo teni ezalate mo kimobali ezalate yo kanisa ko lobebela na ndo ya loba no finga ka bato de gauche à droite kanisa babanga ko bamona ko ndeli boma mo yo sela bato théâtre ngaso na okoza na mbali no kwa yote o sala ba théâtre bato ba seka ba sepela o lobi bientôt fingi bientôt yo mon ba bango ba seko ba yo na bino bato koma yo ngeni yo mobali aboke na ko logotela biso bibemba ba mama bino ba moro na bino taba idio ngaza na machine ba kaza na bon ba tout fina bino nyama o tika ko komela na bongo na ba privé na machine eba ki mutazara ndengwana upesa bato akana te mbala ndeni okana ko logo television pona zana machine eba ki kaza mutaba problem ukeba na bino no kasingo ndi waba yaki bino ndi boyebi oloba okeba na bino pona kota na ba vie privée na bino pe bondi matin na na limite te na za sans frontière donc il y a un matin mbala neni tinobo kina ko tinde kuna lobi bien fingi bien après bon on comména na privé bon bossa ba capture d'écran ba miniature et ça ngani et jenenga na de royaume bon mona ngasi na changer combo ok ba bino nga yeba mutada bela mututa ba onyo sona ba mwasi na mbala Rotterdam nga na yeba batiki baza ba denge ba déranger ba sala ba ndao ko ba visibilité pour ba kota ko sala ba vidéo na carte internet na yeba matin na kanisa ba za ba tumoko normal ba eko soutenir nga na fondation de royaume pour bazara ba misala ba Ryan avant bando ya ofuna faut bozonga bo revoir ba archive ba vidéo eza ba photo eza faut faire très attention avec moi un peu de respect dans un camarade na binote na dans niveau na binote mi ba na binote ba dans niveau na ngate OK ba bande dio mo robo ba ya na ba buzoba mon internet vous en a histoire beta te il faut beta histoire en total pas dans niveau na yote yo mutani niveau ne to ba no beta histoire na to ba ne osa ki camarade ya ko beta na ba histoire ba sambolende depuis ka monde na poser pour na ba roya poser. Non, on a débordé, après on a vu côté explication. Les photos keba, to poussa à battre na bouzo bate.
Oyebi ko finga ko loba bat ko leka batute oyebi ko loba ko leka batute oyebi ko déborder ko leka batute moins respect. Ntazanga mbanda note. Ba zanga pe mbanda note. Baba sinyo soto zwiswi na kishasa na baki moyibi na omoko makamu na omoko boblia de anga ba mo na ngana makamu na bele na loba ate yo kasi onde mtelo lo. Ils sont des lo bate. Bien ba preuve zangi. Mais to yanga na ngote point. Pour ba to ali ba peso mo respect mo valeur mo yo kasi onde lo ba be expliquer. N'importe quoi. Oui, appartement na biso oh mama bijou lobaka appartement simple. Tous en a deux sortes d'appartements simples. Tous en appartement simple oh ezali ya $15 par jour. Tous en appartement simple oh ezali na $20 par jour. Mama bijou soka koloba $20 ou loba €20, ça dépend ya pays ni oyo vandi parce que euro na dollar pour le moment ezakaka ndenge moko. Appartement na biso bozo mona mbetu ezali appartement oyo ezali appartement simple toza kozwa yango na ba séjour soko osala plus de 14 jours to kozwa yango na €20 par jour. Soko osala moins de 14 jours to kozwa yango na €25 par jour. Appartement na biso ezali na garde-robe na kati, ezali na télévision na kati, ezali na frigo na kati, ezali na cafetière na kati, ezali climatisé. Ezali na mbetu ya 2 personnes. Appartement na biso bozo mona ezali na douche debout ya kitoko, toilette na biso ezali propre. En tout cas ndako na biso oyo appartement na biso oyo bozo mona ya $20 par jour. Yango yo eza kitoko makasi. Toza na appartement oyo ezali ya $15 par jour. Yango pe ezali na biloko nyonso tu ndenge bomoni na kati, sauf que kuna eza na garde-robe te, kuna totia régal moko likolo oyo mutu akoki koya kotia ba valise na ye likolo. Contactez biso na appartement oyo bozomona bokozala jamais dessus. À part ba appartement simple, toza na appartement na biso oyo ezali chambre, salon, cuisine. Toza na appartement oyo ezali 2 chambres, salon, cuisine. Toza na problème ya maïté, toza na problème ya couranté. Notre appartement eza kitoko, eza wana pona bino bana ya poto. Benga mama bijou, contactez mama bijou. Okozala jamais desi. Ndaku na biso ezali na sécurité assurée. Mama bijou alobaka ndaku ya $15, zwa yango penza na valeur ya $15, kozwa yango na valeur ya ba 5 étoiles te. Benga ngai na pesaka toujours adresse na biso. Adresse na biso ezali na Matonge, eza na Makampante, eza na Gombete. So vous avez besoin ya ko vérifier ndaku na yo avant benga mama bijou, avant ça au sala à compte na mama bijou. Benga nga la pesa o numéro ya gérante na biso, kende visiter place na yo, yaka zongela mama bijou pona osala réservation na yo. Borozala jamais desi ndaku na biso eza wana pona ba séjour na bino. Merci. Appartement de chambre, salon, cuisine. Ça c'est la chambre. Ozali na poto za kolinga oya na Irebu 37 bis
na commune ya Kalamu na quartier Matonge ndeko na ngai yeba pe wana ezalina maison de passage ya malonga aux na ba normes étrangères. Cela veut dire ezalina climatiseur ya tongo, ezalina ba mbetu ba éponge ba conditions internationales. Kaka wana restaurant ya kanda ezali oyo kolamba elubu ya poto ezali pe ya ba Afrique ezali. Ndeko na ngai kanga oyo ba ete kaka na Irebu 37 bis A. Ndeko na ngai kuna ezali na ba boutique ya kosakana te oyo ba chaussures babiloko ezali songolo pakala na kata na kosakana te bilamba eza kutu ya koloba te ba veste ya kanda pe ba parfum oyo ya malonga na kata nango ba vin international ezali na ndenge ya kosakana te wana ezali eye na kati ya Matonge maison de passage na biso ya goyo maison de passage na biso eza na ba climatiseur ezali climatisé maison de passage na biso eza na Matonge na Irebu A37 maison de passage na biso toza na ba appartement oyo ezali ya 2 chambres salon cuisine tous les 2 chambres wana eza na ba toilettes na kati maison de passage na biso tozali na appartement oyo ezali kaka salon salle de bain, chambre, na cuisine. Tozali lisusu na appartement na biso o ezali. Appartement ya pamba lokola. Chambre na toilette. Toilette na do salle de bain na ona kati. Chambre o ezali ya pamba o ezaka na salle de bain okoyamba bapaya na yo na kati. Chambre o ezali chambre salon cuisine. Salon ezali ya munene comme kokoyamba bapaya na yo na kati comme koki koyamba bapaya na yo libanda mai na biso ebimaka kitoko courant na biso toza na balune ebele toza na groupe na biso soki courant ekei totie essence na kati ya groupe ndako na biso ezali sécurité eza la sécurité ya makasi maison de passage na biso na Matonge toza kobengisa bino mwana nyonso to ya poto benga numéro oyo ozomona réserver place na yo pona ozwa place na yo ya kolala na kati ya maison de passage na biso tozali na boutique oyo bazoteka ba duvet bazoteka nyonso tu na kati ya boutique wana tozali lisusu na nini voiture oyo totie na disposition na bino bato bozoya na katikati ya maison de passage na biso oyo tobengi yango Bidor. Contactez Bijou d'Or TV. Contactez numéro Oyo Moni. Réservez place na yo. Ozwa place na yo avant parce que ma place na biso mingi eza kozala toujours occupé. Benga avant zwa place na yo. Okozala jamais déçu. Merci. Salut, j'espère que vous allez bien. En fait, c'est plus pour les diasporas. C'est donc qui veulent passer leur séjour ici à Kinshasa. Alors pour tous vos déplacements, il y a une voiture à louer qui est là, marque Hyundai. La voiture elle est confortable, donc climatisée et tout. Donc la voiture répond vraiment aux normes. Alors pour tout contact, veuillez contacter Bidor TV au numéro qui suit, plus 49 17 85 52 23 11. Donc je réponds pour une meilleure compréhension. Plus 49 17 85 52 23 11. Donc la voiture elle est là, marque Hyundai. Donc voilà. Donc ici nous sommes à Kinshasa. Donc pour tous les diasporas, pendant tous vos séjours à Kinshasa, voilà la voiture elle est là pour vos déplacements et tout. Donc partout où vous voulez y aller, la voiture elle est là. Donc vraiment, veuillez contacter Bidor TV et vous ne serez pas déçus. Merci et bye.